vous êtes dans l'émission Toranzoto avec maman Israël La Joie et la présentatrice de cette émission, vous le savez tous, c'est Betty Massengou, la journaliste internationale. Salut partout où vous êtes, en tout cas, nous vous souhaitons le bienvenu dans ces nouveaux numéros de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet, en tout cas, un sujet très important et très intéressant même. Hein? Invitation et à traitement et à chombo. Papa Tozo ko invité. Alors, invitation oyo et salamina mutu nyonso oyo azolanda émission. Dès que ka émission aussi là, rapidement obéi maman Israël La Joie na plus 243 89 94 42 825. Je reprends pour la meilleure audition. Plus 243 89 94 42 825. Ou carrément oye na Bondalo Bisengo na avenue Boma numéro 11. Référence à Rechibangu Wenzea Baluba. Alors toi invité bino boya awa boye bandenge nini maman Israël La Joie a tretaka chombo na émission à lelo. Et puis azo ebisa bino ndenge nini bokoki kozwa invitation oyo vraiment avec beaucoup de considération. Bonjour maman. Bonjour Betty Massengou. Bonne santé maman. Nangolo Nzambe. Voilà. Les autres ont levé la invitation, il y a traitement, il y a chombo pour na papa ou bazo na biso de partout. Ou ebisi bamoni. Na pesi bino mbote na bino penza na basi na bino vraiment na ba na bino kimia na Nzambe ezala na mabota na bino bisika nyonso bozwami. Amen. Vraiment na zo ebisa bino lisusu ke na lingaka bino mingi na bolingo ya Nzambe. Landa émission e bandeliti na suka parce que okozwa quelque chose na kati l'émission oyo okozwa implice. Émission oyo eza émission moko munene, eza émission munene koleka parce que na kati émission oyo okoyoka makambo ebele oyo ezotala vie na yo, vie ya ba camarade na yo, bana na yo, bakoko na yo na bakokolo na yo nyonso ya mibali. Donc ba camarade no ya mibali, ba famille no ba ndeko no ya mibali, bana na yo ya mibali, bakoko na yo ya mibali na bakokolo no ya mibali, de génération en génération makambo tozo solola. Ezali vraiment makambo oyo eza très important pour na yo. Landa penza émission tina suka et puis yeba ke émission eza na numéro ya téléphone. Numéro ya téléphone ezali parce que esengeli obenga. Voilà, en tout cas, numéro de téléphone, il y a un affiché, donc esengeli obenga et puis oya vraiment dans le mangu kozwa traitement na yo na ba vivifiant. Maman Israël La Joie, bande ko bazolanda biso le ezali invitation ya traitement ya chombo. Bana mibalo nyonso bazana ba problème na ba chombo na bango. Mais kana ko yebisa bango traitement ya chombo osala rango lo lenge ni ba vivifiant ana oyo bato bayoka kaka ba vivifiant pour bato mususu balobi biso to mekana ba nzete, to mekana na ba stimulant mais lelo ba conséquences et comme la bango le ba chombo et fonctionnera les sous malamu te. Alors comment okoki koyebisa bango pona ba vivifiant? Pona ba vivifiant ndenge bozozwa traitement surtout na bino bato nyonso oyo bozali awa na Kinshasa, traitement soki eumeli ezali une semaine. Oui. Bon, mutu na mutu traitement na ye ezali na moins d'une semaine parce que ngai moko nazolandela ka na yo eza te ke naza mwasi na yo mais naza docteur na yo. Ngana yo tokoki kosala rapport sexualité mais ngai nazolandela ka na yo na ndenge nini. Nakopesa yo traitement. Traitement nakopesa yango na ba vivifiant. Nakopesa yo banzete te. Nakopesa yo pe ba produit chimique te po esimbaka te. Ya banzete esimbaka te, ya ba produit chimique pe esimbaka te. Tango koya, il faut na examiner yo en tant que maman oyo Nzambe akela pote abongisaka bino. Donc maman oyo Nzambe atindela bino. Po Nzambe akela ngai na don ya guérison pour abongisaka bino banzoto. Banzoto na bino oyo akobongisa ngo te kopesa ngai foti te. Po ndenge nazali nazo kobenga mibali nyonso ndenge na lotaka. Ponga ndenge na lotaka mibali ndenge Nzambe alotisaka ngai ndoto na pongi na lalaka na loti
ebele ya mibali baza na mutakala eza te na banzoto na bango. C'est-à-dire que ba faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, maladie ya biabia oyo ekondisaka chombo ya mobali ekomi muke muku mukuse. Et puis na kati ya ndoto wana bandeko na ngai ndenge nazo betela bino lisolo ndoto ngo nazo mona ndenge ezalaka bana mibali yango bazaka ndenge bango nyonso bazaka mutakala bien meme mutakala ni na yeko tuna nzambe Seigneur ndenge nini oleke olakisanga bango kaka bachombo na bango olakisinga bango ata chemise ezate na zoto na makolo sapato ezate do elingi koloba ke bato ebele pe bana mibali ebele baza kombati Satan alinga bana mibali te tala ndenga kendaki kobebisela Adam Eve abebiselaki Adam libala ake kotia kobebisela Adam bénédiction kuna na nini na jardin d'Eden yango na bomoni ke bana mibali baza kombati na sexe na bango po bakende kobala basi te po ata babali mabala bango ezala na ba problème ngana lingi mwana nzambe nyonso libala na yeza na kimia sexe na ye fonctionner malamu na nzoto na ye naturellement ye telemaka ye vibraka ye kuba ezala pe na taille moko normal kozala mutu te oyo mari de nuit aya kokota ka na nzoto po koma ndumba mwasi kuna te zala mutu penza normal ozamba akela ozala na force na yo sexuelle na yo ya lola ya Saint-Esprit et puis ekopesa yo bénédiction parce que mobali ezali nde chombo sexe ya mobali soki bandi kolemba omona mobali wana na makambo nyonso ya vie na ye bandi kobeba bandi kosila donc mutu azali kombati sexe na ye eza témoin sexe elembi makambo ya vie ya moto elembi yango wana nasali invitation moko munene na kati ebiso oyo ya Betima Sengu na Libanga TV na La Joie TV na Zengo TV et puis na Congo na Biso TV nasali émission ya invitation nazali ko inviter mibali nyonso boya na Avenue Boma numéro 11 Avenue Boma numéro 11 soki oye okoti tango kosomba fiche na yo okoti na bureau tokutaninga na yo face à face ozoka lokwa nzamba za ko umisa ngai na mukili po tango nakufaka nzamba zongi singa lisusu ozoyoka boye nazali ko umela na mukili na tina nzambe yemoko ayebi tant oyo nakokende libela alors c'est-à-dire que nzambe aza ko préparer que soki na longwe na mukili eza na mutu oyo akokosunga kapone tinga bananga bakokoka te ndenge nga nasoka na simbi chombo nazako masango nazoka place malade eza bananga bakokoka te nazana bana basi bazaka mibale bamusu baza mibale ndenga nasalelaka musu po tangu nzamba pesa nga musala alobaki nanga eza musala nanga de génération en génération bana nanga bakoko nanga bakoko nanga basala musalo mais ndenge sikonga nazaka il faut na examiner chombo na simba kango ngana examiner ka chombo manuellement ndenge nazako examiner chombo na yo manuel na leki machine musika mukomoko tozena karele moko na ola kisaye chaboye kuna bo meye mutu azana machine ngai nde mutu nakomola kisaye bien aimé na misu kaka ya pamba donc ozomona penza ba machine mususu bomonaka eza biloko lukuta eza nango nzambe te ozoka alors bato ebele bakenda kosalisa ba examen na ba machine ba résultat ka ya lokuta pe batikala kozwa traitement ya malonga te bongo fo yoka prix bazokende kosala moto examen ya chombo combien $120 na yoki yango na 2 personnes $120 examen ya chombo bande kunanga examen ya pambe puis examen ngo ba résultat lokuta po ngai soki nga na osala examen soki na osala examen na koyeba soki ozana ba hormone to ozana ngote na koyeba soki babota yo après une fille to après un garçon parce que oya bota maka après une fille azaka na des hormones azaka na chombo compliqué oya bota maka mwana liboso ye pa azaka na chombo compliqué parce que azaka na des hormones sikoyo
eloko ekamusaka nge eza boye makambo oyo ya chombo ya mwana mobali ya bavene ngai lokola na yebi yango a partir ya explication na ngai okomona yo oleke okomona ke docteur mususu ozoka akoya ko expliquer yo ndenga nazoyebisa yo tango kokende pa na yo epa na ye bako expliquer yo kozwa lobiko te po makambo eza makambo ndoto sexe ya mutu ezalaka sacré ozoka toboyi te basexologue bakoti classe me bakoti classe ya kobikisa chombo me bazoko kobikisa chombo te ezobika te chombo ya mutu eza sacré sexologue akoti classe atangi asali médecine moderne yebisa ngai kombo ya kisi moko ya médecine moderne oyo ekoki kobongisa chombo ya mutu ekolisa yango esango munene mulai to te ekubisa yango ekemba alendisa yango ebanda kobeta baku ebele vraiment eza te kaka bastimulant na bastimulant et puis bastimulant wana yango nde ezali kokende koboma chombo ya mwana mobali davantage tango yango estimule misisa chombo misisa chombo ebendani boye tango ekozonga boye esili elastique kotelema chombo ekomi pasi chombo ebandi kokonda makambo nga nazoyebisa yo koleka na nzela ya escroc ata moko te ndenge ozomona nga mama na yo nasala médecine te oyo ezali kaka ngolu ya nzambe révélation nzambe arevela nga mpo mibali ebele bobikisama na chombo pe na bénédiction parce que tango naloti déjà mutu aza mutakala elingi kobaka aza na eloko te na vie aza mpe na eloko te na nzoto nzambe azongisa ta mosusu ozomona naza na mbongo ya examen te naza na nga na mbongo ya kosoanye chombo te me nzambe nde mutu azopesa yango ndenge ozokanga bo atoza na 1000 francs na ndako te fukama loba seigneur makambo nga nazoka mama azoloba eske eza ya solo soki eza ya solo nzambe pambola ngai nasoanye chombo na nga epa na yo nabika pe pambola ngai nzambe po mwasi akotanga makila tango abikisamaki apambolamaki maladi esalaki ke azanga nyonso na vie ozoka melelo impuissance sexuelle wana faiblesse sexuelle wana vraiment eza mabongisi ya satana pote yo ozala à l'aise te na nzoto na yo pe na libala na yo yango nazopesa invitation moko na moko yaka komona ngai na veni boma numéro 11 na bandal bisengo soki yo ye kitaka na chibangu tango kiti na chibangu okoti na wenze ya baluba soko koti na wenze ya baluba okoya na veni boma numéro 11 okomona nga mama na yo nazali wana zamba pesi ngai bomoyo pote nga na bongisa yo nzoto somba fiche okutana ngai na bureau soko za penza po émission lelo na santi penza ke na lobela bana nzambe nasala ke émission na nga na lobela ka batu nyonso bikolo nyonso na lobaka mais lelo naza touché parce que donc na se rappeler na ndoto ndenge na lotaka ngo bana mbali bolumbu ezoba makambo ebele donc makambo bolumbu ezali sécheresse ya mutu oloti mutu aza bolumbu to yo moko olotaki ndoto za bolumbu yeba ke obandi ko perdre makambo ebele na vie obandi ko perdre bénédiction ebele na vie na yo pote utika na maboko pamba sikoyo lokola Saint Esprit lobaki na mabongo ndenga lobite tikanga lelo yo nazala basé na bana nzambe ba croyant nyonso bandimelaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi o se retrouver na problème ya sexe impuissance sexuelle éjaculation précoce maladie ya bachombo muke mukuse bona boye soko za na bongo te fukama na bonde la place yozali belela nzambe soko lingi ke ngai na bonde la pona yo yaka komona nga avenue boma numéro 11 oye na avenue boma numéro 11 abandel bisengo soko kiti na chiba mbala moko na avenue na weze ya baluba tangu yo koti na weze ya baluba yaka na avenue boma numéro 11 somba fiche na yo somba fiche okutananga na kati ya bureau nzambe akopesa mbongo affiche oyoki nzambe akopesa mbongo affiche okomona nga na bureau kotia tembe te soko tie tembe
luka confirmation pa nzambe kendo fuka mana chambre tombola maboko likolo senga nzambe mbongo akopeso yango ye moko ayebi ndenge akose débrouiller pozwa mbongo oya soki nzambe apeso mbongo oye tokutani face à face nakosala yo examen nakoexamine yo pona yeba qu'est-ce qui se passe na kati ya chombo na yo. Alors tango nakomona qu'est-ce qui se passe na kati ya chombo na yo nakoyeba dose ya kisi na yo, quantité na yo ya kisi na durée ya traitement na yo, nakosoigner yo ozonga na nzoto moko elongo bani nzoto moko chombo moko lokola ndenge na mona ka chombo ezali chombo moko présentable ezali vraiment présentable ezali chombo moko aimable basi nyonso bakolinga ngo. Bon télévision ezobimisa ngo munene makasi bon eza 20 cm voilà ndenge ozomona ngo eza 20 cm ezali eza chombo moko admirable soko oza na chombo ya boye mwasi na yo oza na fiancé no aza vierge kolale nanu te il faut ya kosenga conseil pa na biso baminganga na koyebiso ndenge okobanda na ye po soki obandi ne na ndenge ya mabe obebisi ya kobota te oyoki. Alors chombo ya mutu nyonso esengeli ezala na taille oyo ezala na taille parce que eza taille moko soki posa yeli mwasi na yo mwasi no soki ayoki posa makasi soko osali ye na chombo ya boye okomona ke akoyoka bien bana moko okomona bongo na ye efongwami vene na ye nyonso efongwami estoma na ye ata aza kobela estoma esili ata azaka na baproblème balibumu pasi barègle douloureuse ekosalaka ye lisusu te akozala lese mpenza na makambo ebele na sante na ye parce que chombo na yo ezali kosise baposa po baposa soki ezoleka makasi na kati ya mwasi na yo eza malamu te mpo na mwasi libala baposa elekaka ndelo ndenge wana baosala eloko te mabe koleka mwasi ya ndenge wana bakoki kokende kosala opération moko mosusu libumu kwa kosala pasi makasi okoyoka omiome ofibome bamemie na nini na hôpital bakende kosala ye ba opération parce que mobali osalaka ye eloko te osimbaka ye te yo mobali chombo na yo ezali pe chombo na yo ezalaka pe traitement ya mwasi na yo na makambo ebele esengeli osimbaka mwasi na yo osalaka mwasi na yo rapport sexuel ayokaka penza ke posa esili ye mwasi ya ndenge wana akomaka kitoko ata azalaka elongi mabe atobalaki elongi mabe yebake mwasi wana na maboko na yo akokoma kitoko parce que tango ozosala ye akozala mwasi ya bakanda pamba te parce que bakanda soki eleki na kati ya mwasi donc ezalaka malamu te kitoko na ye ekoya kosila yango tosengaka na yo papa lokola rapport sexuel ebongisaka bolingo ekomisaka bolingo ebele etondisaka bomoko 1+1 na bino eumele ekomaka ebele mpona barapport sexuel na bino ntango bozokosala ngo bozokosangisa nzoto bozokoma bomoko satana alinga te bolingo na bino ezokende liboso bakarese na bino bosalaka bozosalaka bakarese bozosimbana na nzoto ezolakisa bomoko na bino ezolakisa bolingo na bino yango wana tosengi na mobali moko na moko soko omoni ke chombo na yo nano ekomi na ta yo te yaka ngai mama na yo lokwa nzambe adefisinga bomoi nakoliso chombo soki mpe omoni ke ya boye eleki molai komisango ata boye ata ta yo mpe basi balingaka yango okokomisa yango mpe ata boye kasi oyo boza komona oyo eza malamu te bandeko na ngai chombo ya maladi oyo chombo mort donc oyo eza ya kokufa etelemaka te ya boye ntango yo koya ngai na koexamine nayeba ekufi mpona nini me tozomona bachombo mosusu mpe eza na baérection mais érection rare l'érection tombe tozomona bachombo ebele ezali na bapane sèche bapane sèche ezali oso obandaki me osuki na nzela likambo ya kobanda kosuka na nzela ezaka malamu te
bandeko nango so bandaki chombo elembio na kati ya mwasi na yo eloko ekamusanga bacouple ebele bakonsultaka biso babamingaka te ebele bazalaka omona ozwi mwasi na yo boye bokoexplike ngai oyo bino bozomona na barapport sexuel na bino ntango bozosala ngo naza na conseil ebele akopesa bino ekosunga bino yango wana nazobenga bino nyonso moko na moko yaka koswanye chombo na yo oyo ezali moke mokuse tokomisa yango monene molai oyo ezali kobeta baku ebele te ebanda kobeta baku ebele oyo etelemaka malamu te nalendisa yango nakubisa yango ebanda kotelema malamu na bakisi nyonso ezali bavivifiant nasalaki telemisa mpo chombo etelemaka nasali vimbisa mpo evimba nasalaki kolisa mpo chombo ekola nasalaki lendisa po te chombo elenda nasalaki bopiki pulu bukanda po chombo esilikaka bachombo ebele esilikaka lisusu te koma lokola mbambwa ya kopali ifo chombo ezala chombo moko oyo esilikaka nasalaki pe nani vibration ozomona nasalaki pe vibration parce que esengeli chombo na yo vibraka nasi nasali biloko nyonso tu biloko tu eza wana nakomesire chombo no natala nanu tai oyo chombo na yo ezali actuellement comme ça nayeba pe soki eza na maladie na kati nayeba maladie yango eza nini maladie yango ezosala nini bongo toyeba nayeba ndenge ya kobongisa yo moko na moko traitement na yo eza na moins d'une semaine mais soki maladie eleki makasi traitement ekokoma une semaine mutu na mutu aza na dose ya kisi na ye par rapport à état oyo azaleli amen Amen. En tout cas, merci maman, nous sommes arrivés à la fin. Mais on va qu'il y ait quoi makambuya ba mari de nuit. Ok, daki na biso pe na makambuya. Na chrétien. Oui, ndenge ni ba bébé ça rapi ba chombo pe na bande ko belé pe bazo kutana bakawana. Parce que traitement ya bande ko wana et vous allez mabondeli après elle a dit traitement et les camber ni maman. Bon, mari de nuit azalaka esprit. Aza esprit oyo ekendaki kolata nzoto ya mutu mosusu ekendaki kolata nzoto ya garçon moko soit ya quartier soit ya famille soit ya muleki nzela elataki mutu wana elati ye alors eye na kati ya couple na bino ebandi kosala mwasi na yo rapport sexuel ezalaka esprit moko ezaka na kanda makasi ekoki koboma pe mobali elingaka libala te eyaka kodétruire libala epi eyaka kolongola bozwi ya mobali soki aye akuti mwasi na mobali balali mbetu moko aza na zuwa mabe zuwa na ye eleki zuwa ya mutu normal donc akobanda kopesa sikoyo mobali maladi na bokauki mobali azwa eloko te abandi kotia sikoyo trouble na kati ya libala wana po libala wana ekufa ebele baza na ba mari de nuit ya famille ebele baza na bango ya quartier ebele baza nango ya avenue mingi baza na ba mari de nuit ya balopango bafutelaka mingi pe baza na ba mari de nuit ya babalabala kaka nde bato batambolaka boye et alors esengeli ko éviter esprit wana eyaka surtout ko menacer chombo ya mobali ya libala chombo ya mobali ya libala mari de nuit soki aye akobebisa yango tozosenga pe na bikolo ekolo oyo eza konyoka mapenza na mari de nuit koleka na mboka na biso ezali bandundu ezali na kinchudi eza ko ekotisa ba sorte nyonso ya ba mari de nuit ya coutume na ba femme de nuit ya coutume mais bien même nazaki na posa koloba makambo te eza makambo mingi na te yakango na église po naza musali ya nzambe naza musali ya nzambe oyo lelo soki bozomona nga na boyi kotia ba crayon ba rouge à lèvres ba tirer kotia biloko ebele nga nazali kotia kala eza na tina naza kokota makasi na kati ya combat spirituel makasi penza naza na posa ya lobiko ya bato oyo nga na soignaka. C'est très important. Voilà, merci beaucoup maman Israël Lajoie. En tout cas, pour mon émission Lelo et l'équipe vraiment est un peu spéciale. Hein? Donc, pour la comprendre, même yo au mari de nuit et Bébisa Chombonayo, maman Israël Lajoie Azali, la servante de l'Éternel. Akobo de la ponayo, spirituellement et physiquement, Azamunganga, ako soigner on a ba vivifiant. Alors, toi invité yo papa aux autres, ça m'a problème ya Chombo. Boko no nyonso o Chombo.
lobiko eza na yango yaka lobiko ezali awa epa ya maman Israël la joie na centre Tonganzoto na avenue Boma numéro 11 na bandali bisengo arrêt Chibangu référence ezali Wenze ya Baluba. Alors obengi maman Israël la joie na numéro eza affiché wana plus 243 89 94 42 825. Donc yo ok kuno baby si ba $120 ka pona examen pamba traitement kuto futite mais awa ozozwa na examen na traitement na primo ko abordable en tout cas to bengi sibino boya vraiment ebele bande ko boza libanda ya mboka bakisi ko koma soko bengi maman Israël la joie a ko examiner en ligne et puis a continue de lo bakisi donc nekaka akoye bisayo okosala bongo komona ke moins d'une semaine chombo nao ekokoma kitoko libala ekokufa lisusu te. Alors merci beaucoup, nous sommes à la fin. Merci à l'ingénieur Dave Mubama Libama TV, Canal Futur News. Abonnez-vous massivement en tout cas et Congo Nabiso avec Trésor Moutombo aussi et puis La Joie Télévision, la chaîne des mamans Israël La Joie. Bon la naraba émission oyo bo liker, bo partager en tout cas et vous allez vraiment bien pona bandeko oyo baza libanda ya mboka ba comprendre que lobiko ya chombo ezalaka kaka pa ya maman Israël La Joie. Merci beaucoup et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.